Bozali kolanda Radio Maria Torokoba Malongi Olokota la Lingala Sango Albert Malobo Mungambo bino. Merci ndeko Maxime po ya maloba opesi biso bandeko balandi ba radio ya mama boboto bwa mokonzi bozala na bino. Tozali kokoba komanyola malongi maye tope matea matali profeta. Tango topesaki malongi na poso eleki tolobaki te Yesu Kristo azali profeta monene. Oyo aye na bondeko bwa sika po ya kokokisa maye ba profeta bwa bondeko bwa kala basangelaka Yesu nde profeta. Bongo profeta azwi etinda ya tata wa ye pe etinda yongo ya azwi ezali nini Yesu Kristo lokola profeta monene penza. Ayei kokokisa po elingi tata wa ye Yesu akosakola yango na sangolam ya Luka eteni ya mine molongo mwazomi na mwambekino tuku ibale. Yesu akoyingela o sinagoga pe akokamata buku ya profeta Isaya eteni ya tuku motoba na moko molongo mwa yambokino misato pe akosakola yango akoloba te elimu mokonzi akiteli ye Zambi bapakole mafuta po ya kusangela babola sango elamu po ya kufungula minyololo ya baye bakangemi po ya kukangola baye bakangemi kufungula miso ya bato balolanda baye bazangi bonsomi apesa bonsomi bwa bango pe kosakola te mobumo emokonza koyoka ngolo na maloba mai Yesu atalisite ayei kokangola moto yango wana tolingaki kokabola lelo penza o etali bokangolami bwa moto bobelese Yesu mutu akosala yango Zambi asakoli yango na sangwelamu ya Luka wana oyo ye aye kosala kati na mokili aye kokangola bato alingi kokangola moto po nini pote moto akoka ko zwa oyo tata alingi po ya ye mwango mwanzambe po ya moto ezali te moto azala malamu. Le projet de Dieu pour l'homme moto azala malamu, moto azala na boboto, moto azala na kimia, moto azala na esengo maso mazala malamu po elingi tata yango wana po elingi nzambe po ya biso bana baye yango wana te tozala malamu, tozala na boboto, tozala na kimia yango wana awa Yesu akoya akwa kokangola moto na minyololo o ezali kopekisa ye azala na kimia, azala na boboto, azala na esengo. Akokangola moto po ete moto azala na bonsomi. Soki moto azali na bonsomi, la liberté, moto akozala malamu. Moto akozala na kimia, akozala na esengo pe bongo na bongo. Yango wana musala oyo Yesu Kristo ayei kokokisa awa onse kokangola moto oyo akangemi na minyololo ya ndenge na ndenge. Minyololo ya nzoto, minyololo pe ya molimo. Yesu ayei po ya kubikisa. Kubikisa moto na pasi ezali kotungisa ye. Yango wana tokoloba te Yesu Kristo ayei po ya kokangola moto. Kolongola moto na minyololo. Minyololo ya nzoto pe minyololo ya molimo. Moto na moto azali na minyololo mia ye. Mbala mosusu komona moto azali na kimia te na kati ya motema mwaye. Ezali minyololo mia molimo. Na kati ya motema mwaye azali na kimia te. Mbeleta musomona na bomo ibwaye ezalata likambo ya kolala pongi azali na kimia te. Na butu bandoto mabe pasi pe bongo na bongo. Yesu aye po akolongola minyololo mina. Minyololo misusu ezali te moto azali na kimia te sika azali. Ta musu pasi ya kochola bakonyokolo ye bakopimela ebilei bakoyokisa ye pasi na nzoto pe bongo na bongo. Ezalata ndenge wana Yesu aye kokangola moto. Akokangola moto bobelese po ete moto akoka kosala na bonsomi pe bonsomi wana ekosala te maitata alingi po ya moto ekoka kokokisama. Yango komona te sima ya ye boko bayekoli bakokoba musala wana ya kokangola pe moto.
mikanda misantu etalisi biso Yesu abengana bazabolo na nzoto ya moto. Moto azalaki penza ya kokangema na zabolo akotungisa bomoi bwaye akobwaka eta musu na moto. Tozali na sangolamu ya Luka eteni ya 13 to pe Mateo eteni ya 17. Boni Yesu abengani bazabolo bazali na nzoto ya moto. Mbala mosusu pe bato ya maba bakokutana na Yesu akokangola bango, akobikisa bango. Zambi bazalaki bato bakokaki kofanda esika moko na bato te. Awa Yesu akolongola mabakati na bango, akangoli bango pe bakoki kofanda lisusu lisanga epai ya bato. Bayekoli baye pe bapostolo bakokoba sendenge wana. Tokomona wana na buku ya Bikela. Boni bapostolo ba Yesu Kristu bakomaki pe kokokisa mosala wana ya kokangola moto. Santu Petro mokolo moko na Yohane na buku ya Bikela eteni ya 3 molongo mwa yambo kino 10 bakokende na ndako Nzambe pe bakokutana na moto moko azali na pasi na nzoto ya ye akotambola kate pe akosenga bango mosolo. Petro akoloba na ye mosolo to pe wolo akopesa yo tozali na yango te, kasi oyo tokopesa ezali ya motuya okombo ya Yesu Kristu telema pe tambola. Oyo Yesu azalaki kokokisa ye moko, tala bongo bapostolo pe bakomi kosala yango. Kokangola pe moto afandaki na pasi akokaki kosala makambo ndenge bato banso bakosala te. Kasi na kombo ya Yesu Kristu tala moto oyo atelemi. Pe mosala wana Yesu azali kokoba yango kino moi malelo. Na nzela ya basakramento kati ya eklezia Yesu azali kokangola. Moto akei na misa ndakisa, misa ezali losambo monene ya kokangola moto. Tango azali kosakola mosala mwaye na Luc chapitre 4 wana alobi aye kosangela babola sango elamu. Sango ekokangola, sango ekopesa esengo na motema moto azangi esengo. Sango ekopesa esengo na motema moto azangi kimia, azali na mawa. Bongo tango tokotaka misa tokoyoka liloba lya Nzambe pe liloba wana mbele komemela biso kimia okati ya motema ekomemela biso pe esengo. Sima boyoki liloba lya Nzambe tokokula Eucharistia. Oyo Yesu alobaki moto akokula ngai akozala na bomoi bwa seko. Tokokangolama tokozwa bomoi boye tango mosusu bebaki na lisumu Yesu akozongisela biso na nzela ya nzoto ya ye. Sakramento antubela ekokangola pe biso, ekolongola biso kati na lisumu. Zambi Yesu ayepo akokangola moto yambo penza na lisumu, yango wana sakramento wana antubela ekolongola lisumu kati na moto. Pe akote ya biso pe akosenga na biso, akotalisa biso penza mingi losambo ya tata wa biso. Na kati ya losambo wana koloba na biso tembala iso tokosambela tata wa biso, tosenga na tata abikisa biso o mabe, akangola biso o mabe. Talati na nini Yesu Kristu aye po ya kokangola moto. Pe akangoli moto na Bikela o tomoni na mikanda misantu na makamu sindenge na ndenge na nzela maloba maye mosala wana Yesu azali kokoba yango kino moi mwalelo. Biso ba Kristu ba tokuli batisimo tokomi ba profeta tosengeli kokoba mosala wana ya kokangola moto. Moto asengeli kozala na bonsomi. Mosala wana kobanda na ino na moto ye moko. Tokoluka kokangolama na kati ya bomoi na biso ekosalisa pe kopesa likoki na Elimo Santu asala mosala minene kati ya bomoi bwa biso. Soki tokangolami toluki bokangolami wana lisumu Elimo Santu akosopa makabo maye kati na biso. Na batisimo tokangolami balien ezali susute kati na biso na mai mabatisimo. Elimo Santu akoti kati na biso apesi biso makabo pe makabo wane kobota mbuma ndenge na ndenge, mbuma ya esengo, mbuma ya kimia, mbuma ya boboto pe bongo na bongo. Yango wane sengeli na biso koluka kokangolama. Yesu akangola biso kasi mbala mingi toko salela kabokangolami wana te. Toluka bokangolami kati na Yesu Kristu. Soki mikakatano ezali, minyoko ezali, minyololo ezali, bobelese pa Yesu Kristu nde tokobika. Banganga Nzambe ba pasteur bango bazali se nzela eye Yesu akoleka po ya kokangola moto. Ezali moto te kasi Yesu nde akokangola ka moto. Tala maito lingaki koloba na po etali Yesu Kristu lokola profeta musala oye kosala ezali ya kokangola moto. Biso ba etokuli batisimo boba profeta na lolenge ya Yesu Kristu tosengeli kokoba musala wana kokangola baninga na nzoto pe na molimo kasi yambo penza koyeba komikangolama yo moko. Merci na bino banso.